nayebisaki bato na bémission na nga nyonso na sala ya kala oyebi nayebisa bato nga na otala Karine Mokonzi ya lelo te na otala Karine Mokonzi ya ba 2025 lelo bapreve komomonana e eloko ekamusi nga na banzembo ya Karine Mokonzi nyonso ayembi déjà kolamusa mutu lokwa Papa Lutumba na Obenit eza interprété par Madilu System. On comprend? Obenit nzembo lokwa Obenit mami ya niati yango bato batala biso na bato batala balandaka Karine Mokonzi lelo soko tali banda e bandeli ya nzembo banda premier commentaire ya acoustique tina suka mutafin Karine ate ngala kamoli kamango sikoyo ka bango na bafinga ba est-ce que ba continue bango solo ba changer maloba Karine akomi fan na yo eloko sena komi fan no ka ba banda ko finga non oh Karine asali au baba en français c'est dit lourde. Voilà. Donc eloko moko ya kilo ya soin. Tala félicitations la baronne. Mais YouTube yebika Karine sakanga YouTube souci na biso ça akanga pe Congo to viser pe ba trace urbaine, ba trace Afrique parce que asa artiste amunene. Mutayebi nzambe. Même ba kusino se bino ba faire gola mutabani na nzembo nzamba ate. Tika nze mwana betara. Nzamba ola kisanga mutu moko otala video ya nga finga biso na commentaire. Tika ete maboko ekanga mayo place osali. Mutu osala clip opesa soif. Ah te wana koma même pour soif nen. Hein? Soif nen. Oh opesa envie. Mutu Laila kangi bolingo langa Laila kangi samulanga Peona ke kovanga motema ekotutanga Naluka nalia motema ekobeta ngai Makanisi na estoma etungisi ngai Laina tana la elio bilibano ekufa okangi misa Mabasite ce total mabasite c'est 001 donc tous en number 1 Mokonzi il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas Blague de télé sur le biso marambia Victoria Télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier à Elbiso Victoria TV donc à luta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total Victoria TV où il y a les boss les patrons JB Kumaluta il y a bino sida bilé la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble Victoria est certa. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria, à travers votre émission Micro Libre avec la vôtre. J'ai mis ma ibele, n'a dit que vous manquez parce que santé celle qui moi nungu, mais maintenant là je suis là. Donc on a là par rapport à acoustique, un mémorial, il y a Karine Mokonzi la baronne. Enfin, tout ça ce qu'on a artiste, on a biso à défendre valablement. Et bien les basali ba acoustique, il y a bali, mais il y a moi si Karine Mokonzi a relevé de filles. Alors les lots nazo ya mbelabino zini kum papa veri. Donc ça la analyse par rapport il y a acoustique et puis makambu tuto yeba. Est-ce que azalanga moni poto ko pe sous zini ngo pété o alongo ba charge o abomi ba charge o boye doto sur la makambu ebele voilà je dis merci beaucoup à Guisolo dans ma caméra et merci beaucoup à Darcel Easy na montage et merci beaucoup à Nicolas Mokonzi pour l'assistance, Héritier Iboula donc voilà le défenseur et c'est vraiment qui toko donc tous ensemble mon l'artiste je te fais des gros bisous voilà là-bas qui lelo mabanga et bois kama nandenga acoustique puis ça la bien JB Kumaluta boss nanga e adosenga Papouche nanga, Mama Yvette, Mama nanga,
Mami Daye, Mama Nanga, Akim Pemba, Master Nanga, Mame Velou Sansou, la grande Nanga, et voilà donc. Et c'est Blondeni, ya Paul Ventoure, ya Nanga, et ma bangue Kebongo, tous à la Zini Kumbia, donc Boebinga, la moi chaud. Zini, Boni. Je m'y belle, donc merci beaucoup Nayo. Merci beaucoup à l'internaute, tous vos autres abisso à travers le monde. Donc, on a tout beau lingazini kumbi papa véri de vous. Nanga mi émission au télé mais j'ai ma 25 nanga mon aboujara mais merci beaucoup na batu tout oyo bazo soutenir Karine Mokonzi à travers le monde. Merci beaucoup na Paul Ventoure Mafouila, je reconfirme avec Fox. Hein? La joie Amado Pichuna, joie combo. La joie Amado Pichuna na Paris on a des gars. Et merci beaucoup na Maïsa Debreda, Amélia Mwanda. Mwanda Amélia, je te salue. Merci beaucoup na Mama Rosa de Bordeaux Kolobilele. Mama Rosa de Bordeaux Kolobilele araye moko na Bordeaux Kolobilele. Na lobi no dégâts komekate. Et tobo sanité maman na biso Jeannette Mokoko. Balobi opesi mbongo na mikili bato bazi provision a. Na Kinshasa. Souka Rosaranate, maman Jeannette Mokoko. Et puis, merci encore une fois. Na Blaise Nteka les bogards de Stuttgart. Blaise Nteka, Karine Lelo. Bato tout bolinga, papa veri, toza quoi. Papa veri, batebele ba que c'est pas que c'est la ba autoritaire autant ba moni ba biya biso ye maman Béatrice, maman Kabibi Mwamba, baba maman Barbarita Mukulu, maman Solange depuis Londres, maman Velou Sansou, donc boza ebele bo soutenir na reine maman ba to botul ba kombote merci beaucoup pour la mambo sale lingai. Bo sanate ba maman bana membre na habité na koloba ndenge ni maman présidente Mami Solange, Mami Solange passe au talent et merci beaucoup na Pauline Chaco et Maman Choupette aussi et merci beaucoup na Léa Gétride donc moni bana membre voilà komegate dégâts komegate senti déjà komegate bisio Mami Solange maman présidente ya bana membre merci beaucoup voilà. Et puis to bo senté ba maman autorité aussi Godelive Mujinga Kolo volant quoi. Godelive Mujinga, merci beaucoup. Na Barbarita Mukulu, Maman Nana Mokonzi, donc bango tout. Maman Belgique de Yaya 2. Maman Belgique de Yaya 2, je te salue donc. Bato soutenir c'est la famille donc. Toi ne sais pas saranati les localités Mokonzi alongo libiso soni moro boye. Otoza na moi fardo moto zala na ngo. Sozo les na télévision zo be la Karine Mokonzi bat ba mono logo la. Tente moro boye. Nayebisaki bato na be mission nga nyonso na sala ya kala oyebi na isa bato nga na hôtel Karine Mokonzi lelo te na hôtel Karine Mokonzi ba 2025 lelo ba prévu ko momonana donc la baronne tant na yoki première nzembo ya Marie Misamo j'ai des larmes aux yeux ya Seigneur au moins tant mutaza famille no linga na bolingwa solo tant wasali logo mo ya kitoko plaisir et les trop j'ai des larmes aux yeux Owen me demande papa tu pleures quoi na hôtel ngwa direct à télévision mais na ki ba na français ba benga ngoni Bachar de poule, ba frisson, bachar de coq. Ba frisson, hein? Na yo kiongo, hein? Donc, dis jamais vu au Karine Asali a pesibiso valeur. Ngana obenga ngone, comme les ne tosoli na ese, mami pesinga valeur. Et loko kamu singa la banzembo ya Karine Mokonzi nyonso yembi, déjà kola musa mutu loko papa Lutumba. Na Obeni tu es interprété par Madilou Système. On comprend? Obenit nzembo le roi Obenit mamia niati yango oso comprendre nzembo le roi Obenit papa Lutumba place à Zaza ko sepela Madilou Système place à Zaza ko sepela ti oui bi ke côté la acoustique wana na accoutrement au Karine Lati batebe babi non à valoriser d'abord la femme na tenue wala bato quand comme si moi lo moi mon coussé atiki nzoto ni mabena biso bato batala biso na bato batala balanda Karine Mokonzi lelo sorotali banda e bandeli ya nzembo banda premier commentaire ya acoustique tina suka mutafin Karine ate ngana kamoli kamango bato bo finga boza wapi sikoyo ka bango na ba finga ba est-ce que ba continue bango solo ba changer maloba Karine a comme fan na yo et loko c'est na comme fan no ka ba bana ko finga oso comprendre siko to e baté
bato baza Karine abimisi nzembo ya bimisi siko bon ça nini Simbate. En plus, félicitations à Mbetenge, maestro. Au senti Karine au boire à mabanga, na ebité. Eh non 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 non. Oh Karine a sali. Oh baba en français c'est dit lourde. Voilà. Donc et là il y a kilo, il y a soin. Tala. Félicitations la baronne. Nicolas félicitations à Rani. Sauf de bito la félicitation. It's good. Is good en anglais. Kitoko very good. Bon, so le very good. Wow. À part wow. Splendid. À part splendid. On le voit où souka. Congratulations, félicitations en anglais. Eh, nabi na lobi boy. À part félicitations. Ezalate. Photo sala tout le bateau ba sala dictionnaire ba lukila biso. Nicolas félicitations ezani pona mona félicitations ezaka lola. Mutumo boye grâce ngubwa sali mo eloko mo bobine félicitations. Félicitations comme na eloko mo ya bongo mo photo lukela eloko mo. Oh, ezali kolo. Il y a félicitations. Et bien là, on sous ces années, tout le bélango, puis ça la paix moi bien. Banzembo eza ebele au Karina ebi. Nzemoni autant Karina bando yemba ngo peno senti que ba frisson salut. Nga na okayina laila, toneka laila tikelinga tike yambala katana bi Karine m'a percé. Donc a percé nga mutema no ki non 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 non. Aspirine. Sikoyo taka Koffi Olomide abindoyi obangi singa. Oh, omoni message te. Akamwe. Abindoyi obangi singa na jour mon nande. Okamwi singa. Bangonde tembe. To som tulwa 4. Mutulwa Koffi Olomide lobi Karine Mokonzi okamwi singa félicitations. Depuis andimaki te kwa komona loka bongo. Bonga mo una ndimaki. Yo ndimaka Karine kobeta kusika bongo. Yo ndimaki neti nga akusika na ndozela ngo nini. Pona nga. Nebelem susu la baronne Arafate. Omoni sikoyo banze monusu Karine abete ça nango bien. Mais ce que tu dois comprendre que Karine fois ça na ba mayeso ba makasi pemene le roi ba mbetenge. Boyo momoni akusiki. Donc nabisio acoustique à 26 minutes. Mais Karine a tikeli musique temps. A tikeli guitare temps. Et beta toyoki yango. Tala, toko tiango na fête we mutoko bayango azati. Voilà. Vous comprenez? Donc et sa fierté dans la République démocratique du Congo pays Afrique. Comment c'est les Congo qui gagnent ndenge balobaka. Vous comprenez? To tika motema likunia, to soutenir artiste o azo memabiso o azo sala fierté na biso parce que lelo maman Biliabel yo moyebi maman zani na koto wana maman tchala mona bonne guérison bon rétablissement azo bela Lorette la père écoute bunga na ye Cindy Leker a écouté pas vieux donc Claudia Bakissa kutu na yebité parce que lelo Karine ya na bana basi tous à la fier na ye. Aussi comme Jemima, tout ça c'est la confinement si là, programme ça confinement et bah déconfiné biso et tout ça qu'être à Brazzaville pour la promotion pour tout ça déjà na 4 singles, tout ça na moto, tout ça laissez-moi tranquille, tout ça na autorité Fitch Koffi Olomide, tout ça na confinement et puis tout ça na acoustique, tout ça on a coffré mon corps pour na ko lakisa batu na ba Brazzaville, so aussi si Brazzaville to banana Kinshasa parce que eza yo ebikaka mabele to banana Kinshasa toke Brazzaville so to longwe Brazza to zana Matadi to banda ki santu pa vient na biso Antoine Ngonda to leki na chaîne na ye toke na Lukala to leki pa Matezolo ki santu Lukala ba mboka na nyonso eza na ba télévision po pe batu nyonso ba yebake to zana artiste munene na mboka na biso kombo Karine Mokonzi po moni eza na bandeko ebele ba bazala pena trop na ba WhatsApp te bango bazala mingi kaka TV direct kiboye ozo honnête na ba kongo ba tebele bazala na ba WhatsApp mais YouTube yebika Karine saka nga YouTube souci na biso ça akanga pe Congo to viser pe ba trace urbaine ba trace Afrique parce que as artiste munene déjà c'est bon koyoka pena nzembo wana na bato tout net bazaka miso fani bado finga kadi moko dena ba commentaire bazate mais mutu mo tunga question abi ba ne be cause la Karine na moi nzembo neta moko beta mais pourquoi lingaka acoustique mémorial ba nzemba bato plus ba kufa à part ka mutu moko ndaza vivant Koffi Olomide déjà bato balobi wana bana bango pe bazana bango na raison te baza pe na torté na ina biso que artiste aza muto a changer la couleur
Vous comprenez? On m'a dit couleur à mémé libiso, toi, en confinement. Yebisanga, Karine, la tima puta, azong si le roi, maman Kanzaku. Vous comprenez? Maman na biso, bazana Londres, le roi, maman Génie Kassai. Ayoki kilo, Karine a pesi, moi, on a pesi kilo, maman velu sensu. Vous comprenez? Maïsa de Breda. Vous comprenez? On sentit bien que Moutalati di put à rendre hommage, yebisanga papa Lutumba. Lingwala, oye, bana lingwala bo soutenir artiste na bino. Malgré les artistes, il y a Afrique, il y a monde. Mais bana lingwala, bo soutenir artiste na bino. Mon général Gabi Katumbai, lingwala bundes, bolingo lingwala bundes. Bazan association, oyo balingi basala pe promotion na nenge na bango. Oye kumba mana mon général Gabi Katumbai, ba Paul Venture Mafuila, bazawana, batu nyon soit lingwala. Bazo soutenir Karine, et ça n'a plaisir yango wana. Donc makamwana les gars, et que tout le monde autoléction la télévision, ba tout ba au monde que clip yango wana kosi il faut les gars na RTG les gars boye partout et les gars pour que déjà dans cette tolo ba boté la biso ngona simba mon la administration déjà bien. Vous comprenez donc j'ai mima artiste na biso et na minute no ya minga on a na tanto tout na question mutu mo songolo mpakala. Naza na temps fou la sous mutute na hôtel non objectif artiste to fou la tête ko ça peut analyse ba beti ba acoustique na mona ki kabose na moni tade de montikile na moni risma tade na moni na nenga mabete concurrence à la loyale concurrence à loyale bandeko basali musana bango bi acoustique bimi bien mais ya Karine c'est dit lourd et yozoka ta-na-na-na-na ta-na-na-na-na-na boka marini samwana ondieka yango baratete oki ba cocotte na suka te biso na oreille musicale po bandeko na sope ba betsa kusiki même sous trop makelele mabange belé bandeko be ba betsa kusiki bimi salite wana il faut le dire to machara monter toi vérifier mais so yoki ya Karine yoka pena ke ba mettre tara mbetenge ta siko mbetenga za pemi na Karine yebisanga mais ngana zo senga na Karine Agnete soit ta deuxième acoustique lisusu. Tikabo. Waskwa akena bato ayemba kite. Ata papa Hervé pas bima. Le premier nini. Au moins le soir ba papa Hervé. Bato muso baba pourquoi yembi ngandité pourquoi yembi ngandité. Vous comprenez? Karine aza déjà na bato ba pembene to za na ba manager na biso bazali. Vous comprenez? Valentino azana ba imamni ba osala pona artiste. Biso eloko to sala plus na bandeko bazotala biso to soutenir artiste na biso to partager ba vidéo to partager na moni déjà 150 000 déjà les lots de Nathalie 150 000 et puis na temps confinement ba te belé ba koufeli bandeko na bango ana souci faut aller la maman mais Karine on sala ba vie. Vous comprenez? Tout le monde est dans Fabrice auto bisanze motori da 3 mois 47 000 banda kanga me wana. Mais au monde Karine 26 minutes adana ba 120 000. Donc azan li pataza mi katete. Ba tu vas comprendre que ba grandeur naie. Ba tu vas comprendre Jemima. Karine a se réconcilier na Fabrice pas bois qui na acoustique. Azan non problème na Fabrice te. Wana fo ba ba yeba. Eh ba on a problème te. Zaka ba chroniqueuse na ba chroniqueur tu musuba rapimi na ba artiste yekutu même pas fali pour pas Karine na problème te saka ba ndeko bazala rapimi na fali wana bato bazala rapimi ni wana pour fali za artiste Karine artiste yo no journaliste ba on ba artiste oso comprendre pour so fali a obeta na mumbele Karine obeta par exemple na njili bato a Karine ba okeka pa Karine bato fali ba opeka pa fali muna mtu ba okabola ka ba fanatique. Vous comprenez? Lelo, tous un artiste, moi, fanatique, c'est la game, on ça lelo. À part l'itolo. Pour l'itolo, on a aussi ça. Il y a des choses différentes. Vous comprenez? Tous les ministères qu'on a à l'itolo. Vous comprenez? Parce que Karine, il y a danger, TP Meninaï, Masaka na bateau, mi tué ça là. Vous comprenez? Bana membre, ma autorité, la Chine. Tout ça, Karine a uniquement plus de 100 personnes. Bah, comment on a Facebook. Parce que là, bah, compte où il y a partagé le à Karine. Ça a foutu à bango. Mais le autre talibé artiste, n'a pas belé au monde allait m'soussou. Vient à Kofi Olomide à une page, Moutao Gérard Angelo Central. Ok, pas faire rigolo au monde à Tracy elle est là, Tracy elle est là. Au moins elle m'sou faire rigolo là, elle m'sou quand elle m'sou na 50 Facebook bah c'est les bah commissaire. Mais Karine a zone au délai. Bah dimension wana. Vous comprenez? Il y a mon ara, bah tu vas bondir ça Karine trop. Batuba Kambabi
kaina bwaki edingwe na kata acoustique c'est que muta saleli makambo edinga bio ya edia bimia yo ebite nga to sala ba sala biso émission na Karine balobi ke Karine apia nga $150 na kopia edi ba sala pene émission yo liaka posaka $10 on a liango na pesaka ya $10 yo peno ndimi pena mbongo ye edi yo liango to so Karine nga solana edi fo atuna nga jamais donc batu mon papa yo to bakangisa yo pa papa bakangisa ko pa bina filé ya la bina filé to Arnaud Wambi pour na ibarati bon ba to ntumba ina ibonte to bakangisa ki yo na IP crime kuna Ntako c'est une intervention hier dit. Et dis-moi moto na ngenge ye. Bani dit par chérie na yo. C'est mon papa. Alors, tu vois. Donc, to la narrateur doit biso ba o so to na ko la na mamba ba lo ba lem sou le to na Karinité. Na sali ga demo na sali émission te même to be no bengo. O se no bien no lobi la ketete. O se no be na bien zini est-ce que ozwi nini? Tango lobi bon. Ozwa nini? Pourquoi ko ina pourquoi monter mama? C'est l'amour naturel et puis elo est comme si batu na tay na nini moko ya Facebook. Man de Manique de John a salé monsieur Lekelinga a koumisi Karine et puis na ba dire na bin internet et na chroniqueuse monta leki Karine et le comme ça te bango nyos balinga na bango Karine ba Manique ba Kenny Pierre bango tout balela na bango Karine et ça na kaka moi complexe mo boya de infériorité ba mo na te to yebani biso to yebani et na sengi mami merci na libanga ya béret rouge. Mais pourquoi libanga béret rouge au Seigneur merci. Fidélité garçon dans aïe n'envoie pas un mami fallait qu'à ba fouta et bongo. Mon il est là ba pegi titan ba komi trop à l'air parce que Bibi même pas on a ba charge aux athées na ba défenseur aux athées na ba soldat sur soldat aux athées ngana bisa ki pegi titan même na matanga kuna et pas ya Didier et puis na pegi ya tchanga mi connait sur au tchanga mi côté pour na boyi. Comprendre. Donc déjà tant au bundisa les que tu es au bundisa mami. Afinga pas aveugle. Afinga pas aveugle donc babilo ko na nyonso c'est pas bien. Toza famille, tu es bani to sala. Tu comprends? Et merci beaucoup na Karine Mokonzi parce que lelo il y a Didier Mokonzi ça fier na yo place ça. Voilà. Très fier. Il y a des lens bazana bo moi. Donc et ça libiso bien. Acoustique mo na ebité artiste la kana lo yembo alléluia ni kana lo yembo batbando se poser ba question taka na tindeli 4 personnes ba benga pona mabanga ngana tindeli mami audio na se mami ne position soit acoustique et si te na 4 personnes na mabanga bana ba mbongo na bona tindelo ba mbongo na mami a répondanga te na bon peut-être matanga to zela OK acoustique c'est si là qui Atineninga acoustique ne carrière 26 minutes. Donc 26 minutes on va partager papa. On a 26e minute. Na na chantier. Ton na fongoli yango boye. Na bimi mbangu na eti na ndaku na tiangu na télévision maman na biso mais moi je suis à la randoki. Azala diabetes. A osé. Oh, et l'autre, ils n'aura pas si. Moutouma, le bin a pas bi. Karine, mon félicitations parce que tu es une fille courageuse. Pour courage, non, elle est kelinga. On a téléchargé qu'un ouais. Et félicitations pour la mamie. À l'année, mouté à malamu. Tomoniti na souka nango na bekri ya souka tomoni ba remerciement kombo ya Fifi Siwa. Donc vu qu'acoustique et silaki pour batebele babi mais aboaki batumsu na kadine batumsu a remercier bango. Abaki Virginie Manganga a remercié. A remercier Marlène Kassanga. Pourquoi? Acoustique et c'est silaki. Ce que tant bazo monter vidéo. Vu qu'aboire batumsu a bossa na bi bacha bango na remerciement mais bas élabore musu sezoya. Wana ngam na sengi mami soki a olinga pena ko sala yango et au sala biso plaisir. Voilà donc merci beaucoup de continuer ce que batu balinga batuna. O sait que mission mo boye oyo batu tu ba lobi ngo to non. Nde naza boye naza sous charge te ngamoko na comme charge ngamoko défenseur ngamoko tout ya mami expliquer non parce que ngala ebio jusque là tu es mon frère nazarana ba défenseur nazarana ba charge ngakote wana nazara sans polémique CPI ba benga nga CPI na kataka mingi ba loi expliquer non biso place wana. Merci beaucoup na maman Pauline Chako. Merci beaucoup na maman président Mami Solange. Pauline Ngoto kitoko petai. Okarina bi kitoko pe nyonso. Et kitoko pe nyonso. Merci beaucoup na maman Choupette. Maman Choupette chou. Ya chou.
Chou. Léa Gétrude, je te salue. Merci beaucoup. Na Mama Rosa de Bordeaux. Merci beaucoup. Na batu tout bolinga razini kumbi pour na question tuninga. Et naza charge. Naza défenseur. Naza mwana membre. Naza nyonso. Na komi bongo parce que na mona so na okanga mara esika mo neti ma msu na osala te. Oyebi ke to ute ko na télévision na Kinshasa pour na mambo Karine Mokonzi tozo continuer en toujours et tout pour tout ça ngo bien tout ça ngo moni to za sou batute ke kutindeli mami voice. Allo mami, kutu mutu bwa sale mission fingi yo. Wana baje. Wabaje. Faut kutindeli voice. Allo mami, oyebi ke contrat mo bo eza bakota ba Gabon no sala moi showcase, moi 3000 mo ebima wana. Ba futele pe biyayi asali mamna zongi. Allo mami, nengeza boye, et ala mutu mwaza na poso embela enzembo, ache moi 3000 et moi 2000 na e. Cop nde yango. Mami, nana $1,200 mo boye awawa. Et ana 3 babilo ba tresi ele za basala pa ba fere, babilo ba ndeko basala pa ba fali pupa biso pe voto no sala ngo pa artiste na biso. To zaka wana te pona koya, ogangi non, tu vois? Elanga taka mwa nzembo Obi gouverneur a loi là-bas. Papa na biso Mouyenji Mans. Mouyenji Mans. A féliciter Karine Mokonzi Torozana loi là-bas et pas le gouverneur sous invitation à papa na biso Mouyenji Mans na loi là-bas na loi là-bas bo c'est la biso Torozala wana c'est mon nom olinga yango laila kumbi bolingo nanga oui yo mo voix où tu non, c'est lisinga de franchement Karine Mokonzi Makambo Makambo ba charge na Kinshasa te loko vola soko ça bien ba charge na Kinshasa bino netembe obi Jubega binini Jubega bi par rapport à image on a mozo Jubega par rapport à image nzembo eza ba pentatonique et ba façon ba mo lobi Jubega ba ndogerité Teson sono kota Marie Misamo. Sono kota Marie Misamo. Karine lelo ya balelo yoka Karine Mokonzi. Akanisi na estoma. Amulanga. Bon mami combien d'amour? Valentino nde bolingo nanga. Big manager amulanga yoka yewana. Yewana kaka. Yoka Valentino. Bon Arma Mokonzi. Leki nanga. Bon papa veri. Leki nanga. Yana ye. Yana. Bongo nani yo? Jemima Ibele. Leki nanga. Masana yo. Jemima Ibele mastalanga. Bongo kito. Ya Paul Venture. Ya nanga. Blaise Nseka. Ya nanga. Non, félicitations donc. Non, franchement là. Non, tu vois. Et ça la biso plaisir. Et surtout nga na komi sous moi lolendo parce que muto na bandeko soutenir ni bandeli batu bele bandoko finga biso elelo batu babi non. Batu babi ngapi na ba téléphone. Ah zini vraiment ebisa Karine. Ebisa Karine félicitations lo kwa sali donc et sali biso pe moi Valère et moni artiste no tango bengani. Pas veri. Okelo kondeni. Na bi mami. Yo kangoka po yo nde muto yembi yango mona oka normal mais tuna siko biso to yoko et puis ce bien na yezani velu sansu ya biso ya no mota ya nanga ye velu sansu ya nanga ya nanga peka ya nanga siko tuna nga siko nini artiste a opesa ba tout sentiment donc autre ba a communiquer na ba fan Bosco place baluka pe mu Congo. Mama babinde libanga gez ma wete ngala yo nakotika yo te ala chu siko ngo bani siko ala chu wana fona tuna mami siko loko isala pe bien tonga no bungsa abungsa nini yo mo benda abungsela mba Zoye pembe c'est mon artiste bato kumisa kuma ndefu ya fali ka ya pamba bato fali ba kumisa kama ndefu artiste na bonga pona kumisa pona kumisa talent artiste nanga pona kumisa ninga artiste ngala te pona ka soni s'engage que moi muto bola munoko na ngati o comprendre ebisa ki bato Karine to pesa 2025 et lelo écart ezé sous moulaité
rien à voir na makambo ya ba chronifuati, rien à voir oh bato ba go sala vidéo ba ofinga Karine, c'est normal faire ba finga raé. Fali ba finga ke wera ba finga ke jibe ba finga raé. Bato ba finga ko staff ba finga ya ngonde lenga ko za staff. Je m'excuse. Bato ba finga ka jiba mela ligorodo, ba finga ka wera, bato tout boye ba finga ba artiste. Bo lelo so ba fingi Karine elo wa sikezate. Non, bato na ba finga photo tika bango po ba ça appelle promotion artiste. Mais nga na répondre. So non répondre faut na répondre les artiste mo ya mboka oyu. Aïe ta sala guerre na artiste na ndenga na démarrer. Mais jusque là peut tout monde à part ko faut me donner on soit fester Karine. Basé belé. Ah oui lolongomba lokwa kanza. Pourquoi manager aboyi Karine Chacha a posté postango lokwa kanza et puis y a peu artiste belé ba CP na mba yo kasko Sony. Vu que bato ba tela mbola pembeni na bango. Ba koseka so ba poster mais tu as continué un message de félicitations mon postango et bimisanga libanda benga ta appel mami oyambo enregistrer oti pour na minute ezanda acoustique na minute oyo pour ebisanga actualité na minute na Congo eza ya on azo senga na ba chroniqueur na ba chroniqueuse o ba leka chaque dimanche na mboka oyo Kinshasa baza na motema malamu ya kotia ngo na ba programme na bino dimanche ndenge mami ile la pesaka apesaka ba actualité ba artiste senior achape Karine ba news na sommet achape Karine baza na motema malamu wana bandeko wana oso comprendre az artiste na biso donc c'est un peu ça. Voilà donc et c'est ce plaisir to baki spécial acoustique parce que depuis bimaki journée bimaki dimanche hein dimanche lundi nous te vraiment c'est là qu'on a moi défaut on dit bimaki samedi na ba butu donc on te vraiment est dérangé nga je n'ai pas pu faire vidéo même ça mon oh ah oui que même ça mon à m'immortaliser nazo senga merci beaucoup na bana masina oyo ba pesi merci na bino ekomi pa ya Karine Mokonzi ndenge ba lamusi lisusu ser na bango eteke bana masina na avenir Batoire kota ba Merlin Mbuta kuna ba pesi merci beaucoup et sali bango très bien et très bien donc et sali bango plaisir au saranate tia mari misamo si je connais à ta parole mutayebi nzambe même ba kusino se bino ba faire gola mutabani na nzembo nzamba ate mais Karine ba nzembo nzamba zo kumisa na nkolo oh nzamba lola prophétiser oh kolo semaine ou si la te 200 000 oh Seigneur tigara nzembo ne betara nzamba ola kisanga mutu moko otala video ya nga finga biso na commentaire tika ete maboko ekanga mayo place ozali Mama Rosa de Bordeaux zwa miracle na yo place ozali kumbama na yo nkolo artiste na biso kumbama na nkolo na mabota na biso ndenge bateli na coronavirus na bandeko be bakufeli bandeko na bango eza mokano wa Nzambe biso totika tokumisaka Nzambe Signorita autorité morale l'impératrice Yoka c'est l'artiste. L'artiste a fait son travail. Et tu as madame au thème avec tout son cœur. Dans ça la clip, on peut s'asseoir. Mouton ça la clip, on peut s'asseoir. Ah, tu vois, nous comme même sauf l'aine. Hein? Sauf l'aine. Oh, on peut s'envite. Moutou sera sombi champagne, on t'a la Karine au Milan, on a soif. Moutou sera sombi sucré, et que on t'a la Milan, on a soif. Yo qui est au-delà. Au moment où Karine, Nabino, maman avait le sens où t'as mis si champagne, n'a papa, bah on met là, bah zuini, invité. Est-ce que moi là, on voulait ce que la minute papa Vegas. Na maman Jackie na minute yo na nweza ndenge nini. Pas Vegas obina ni kaka. Yeluke tu kaka. Maman. Yeluke tu. Au moment et ça la plaisir ya bino moko asalelo mo ya kitoko poso eloko esimbaki te be sko au monde apena ki ndoki ya ba chroniqueur na ba chroniqueuse ya Kinshasa eloko mutako kakola ngote mais niveau ba kofinga ba
na soni te amoni tika baliaka na mokongo Karine na bafingi te te bafingi te alors bango na muto to finga Karine bato bakablono za banani bato balinga Karine te da bole peka na sima Karine ya normal ma trop donc Jemima Ibele merci beaucoup programme eza na peso déjà programme si tu as confirmé aussi là confirmé aussi là tozo kaitsa Brazzaville biso lo barape to sala to kenena Koffi Olomide Brazzaville ba monagi et to saki 5 jours kuna na Koffi Olomide ba image yaki to kende Brazzaville pour na roleke pa Claudia Sassou to roleke pa vina biso dabira na DRTV to roleka na chaîne nationale na Congo et so to longwe Brazzaville to za na ba Congo na pesi au programme ba Congo to ana kimpese lukala kisantu manzangungu bana manzangu bo tala biso na YouTube bo benga papa very tozoya après wana matadi boma mwanda après mwanda tozongi pona okende Lubumbashi koto wana déjà masole za déjà queen madame sort azali non na loba makambo oyo na rosala na loba makambo nga na rosala te donc ba sponsor ba ali donc déjà to Mami Solange présidente ya bana membre à comprendre hein? Donc Pauline Chako yoka si biya Lubumbashi aller retour ngana kolemba nango po bazali so moni mwana soso azoganga ebaka so moni mwana soso atondi na nzungu eba mama na yazali so comprendre donc to sala musala et puis ba komona ba image Brazza ba komona tout leki na télé Congo ba moni ba clip eleki Kinshasa donc et eza programme moya monene j'ai parlé avec le manager de l'artiste amna non zini sois calme mambo ça déjà bien moi ce que place to okende parce que staff auto soutenir yo et peut passer numéro na ya contact parce que ba te beba te ke na chaîne bo ça la moi genre numéro à contact pour ça la ka moi donc numéro à contact est 089 56 85 790 so ba bengi opi ba ozwanga et merci beaucoup na la joie Amado Pichuna ce qu'on a bandolo bananga kaka billet quoi Lubumbashi aller retour muto so mango la joie Amado et ça lobaki ah oui so biloko boyende sala rabatu mutu ma passe na jalousie ba biloko boye on comprend maman Eugénie sa kota Brazza maman Eugénie Kasai maman Belgique 4 wana on lobati maman Belgique 4 wana on lobati maman Rosa de Bordeaux merci beaucoup et déjà na Brazzaville on a déjà invité nazana yo nazana Guérit na Nicolas Mokonzi bino 3 CPI. Oh, Brazza déjà 3 personnes. Et bon, Matadi, Moutassa la choix naé. Donc, éléphant. Matadi. So, ok, Matadi, pas de problème parce que Matadi, on a plus de 9 chaînes. Faut aller dans la chaîne, on a nyonso. Mais la limite, on a aller dans la chaîne, on a la caméra liboso. Tant aussi, ça va au soit image, on doit comprendre que boulet au salama. On se comprendre. Et puis, la chaîne, ma teso, l'otosana, tosu 1 heure du temps. Oh, on a quoi animé. Samedi o ngamona ko animer na kisantu pour na kolekisa ba biloko nyonso ya Karine to cha appel to cha appel ba to benga o yoka bana kisantu et puis to zwaka élément wana na chaîne na kabo na ba YouTube ba bata la peine niveau miki niveau musa les otambola donc c'est un peu ça donc mambo ça bien voilà merci beaucoup donc makambo tout ezaki kaka bongo to sisi ya Paul Ventoure ma fille là je reconfirme avec Fox Blaise Nseka le Bogard de Strutugal Mama Yvette Mbia yo yebi. Mon général Gabi Katumbaï, ya Mama Claudine Katumbaï, je t'aime. Tobo Sanité, Mama Rosa de Bordeaux, Karine Lelo ya Baleloscan. Anifa Ngambani, Limbisanga pardon. Anifa Ngambani, Limbisanga. Koto ko katango to tindela na WhatsApp. Anifa wani na osengi pardon. Anifa Ngambani, Fondation Ngambani donc j'ai des larmes aux yeux. Ouais. Hein? Zinikoum, c'est mon frère de longue date. Tous les gars, donc Nabosani Nani, Nabosanité. Donc Karine Lelo à Balelosquin, Tobosanité Nene Lelo à partir à Luanda, Bana Luanda Petoya. Poupette mon mène, chocolat en forme en forme chocolat, acoustique, thé spandex et l'ongimino jeté. Moi, na souka ba fleur rose. Poupette mon mène. Voilà. Merci beaucoup na Jemima Ibele. Guérit, merci beaucoup na héritier Iboula. Maman Eugénie Kasai, Love Kandol, il y a Trésor Kandol. Tobo Sanité, Kabanango Kosa. Tala, Tika, dégâts, merci beaucoup Mami, na passe à Nord. Kabanango Kosa. Yo, Karine ana battu. Oh, Papa Véry, yo lobela Karine pesa ronini.
Kabanango Kocha. Meilleur buteur. 2000 eloté. Voilà, merci. Bravo Kabananga. Merci. Na yebi mambo sali. Kitoko yaya te sepeli. Oko sepeli to moni bord na sena contact ko sepeli te. Na sepeli ya. Alors, Kabananga. Toko kabwana. Po ba jogo bazala mona Kinshasa. Zela jemi ma ba jogo bazala. Hein? Toi ba trésor pour tout. Ba Kabananga, ba René Makondele. Mais Kabananga. Yo mo yoka na kombo Kabananga. Kabarata la rate nanga. Nanga la pesa nanga senite bo Kabananga. Nanga senite. Ce qu'on échanger Kabazini. Na longoli na wana. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est l'ambiance. Balobaï que non, Marambo, il fallait qu'un gros bébé de la presse. Allo, Bella, na Bellaki. Karine Mokondi la baronne, zano calme, zano tranquille, ma kamute a posé, moi si ka moi quoi bunarana bangoyo, je me maille belle, très intelligente, na maneto ma yele a jeté, donc toro sepe la kaka. Karine Mokondi ndekonanga, maman Yvette, maman nanga. Neba obina te zini, neba obina te, no te mate. Mbai nanga linga mamote mate, tika nga sa émission. Tika bakako, Jibeku maluta bas nanga, ya Paul Venture, ya nanga, adosenga papouche nanga, zini kumbi papouche nanga. Et ça est vraiment kitoko na sepeli na Karine Mokondi au choqué moté malanga pour être sérieuse au sepeli singa ya on a fier on a charge na la fier na la fier quoi depuis reine merci na maman parce que maman va na boire communauté merci na osali pour la maman hein donc maman autorité merci pour belle na boire communauté na bombi. Maman Belgique derrière deux merci pour na soutien là yo merci na maman Béatrice merci na maman Kabibi Mwamba Boza Ebele maman Solange depuis Londres maman Sola merci na yo maman Yolande merci. Il y a Eve Lousson sous la grande, donc Lingwala Oye, Lingwala, maman Eve Lousson sous, voilà la grande de moi. Merci na c'était la bino tuba na membre, papa FMI, bino tuba linga jema ibele. Ah, ne lève le moi mingi ko, ne lève le moi fort, ah, to sepe la kaka, nga lailande kangi nga catch, non ko kate. Laila mutelinga tike ambala kata nakende kopema po atikala kosakana na ba mosusu e to bila mwa kumbati ai na ba mosusu e Laila kangi bolingo langa Laila kangi samulanga Laila nakosala boni Ndela ya makambo Bazata makambo Teona keko vanga moteme kotuta ngai Naluka nalia motema eko beta ngai Makanisi na estoma etungisi ngai Laina tana la elio biliba no ekufa okangi misu Ok, sentiment. On se retrouve. Merci Nagui Soleil. Merci la Sele Easy. Voilà, Tosukawa. On dort. Pour la Karine Mokondi Tolani. Voilà. Simba ngapena mwa mutute. Simba baby. Chérie. Ça va? Mon cœur. Comment tu vas? Maman ngo baboye linga. Tete. Yango baboye linga. Kane na mimaye na nini on. Baboye. Nina Yvette ya nani? Ya Didier. Yvette. Matanga ya Didier. Kane na mimaye boye. To sala life ya nani on. Monsieur Silité. Monsieur Sili. Te bon le bébé c'est Kata. Maba site, ce totalement Maba site c'est 001. Donc tous en number 1 Mokonja bas. Il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Là de télé là sur le biso Marambia. Victoria Télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Baloba JB Kumaluta le pétrolier à Elbiso Victoria TV. Donc à luta continua Victoria certa amen.
tous ensemble quoi. Total Victoria TV, oya les boss, les patrons, JB Kumaluta. Yabino Sida Bilé l'a confirmé, nana roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen botonana. Bobolanda ba faire ya mboka ya passer par là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta les pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé nandenga indusa. Victoria est certa.